jonga bitini mambo jonga kirkuni jonga kirkun marwa lage jonga kirkun mo be umpo kulunga mbulungo ngafumbe jonga kirkun lera mona dembo kugingo kuntino luna samwa kuginsini jonga kirkun lunga chego kaga kubanku jonga kirngre jonga kirngani mpolo jonga ngambala ndema bowanga ngambala tarzere ngoma ngoma finta silula angwana kulin kululumo ngoma nangu tino mongangre jongangre di agungula yure lena mwacham anga yomani kugungula yum bolumo mambile morangu tin ngambala tar yesel du furungan kigim miram furanga tar chulik fon chong ni bu no bar mongangane jo awangono ngambala atar yela sambwa nga yilon kange bagilim fulbanya ngigyen kungula yule na mwanga changa yomani kigim. Merci et merci Nabande Konyonso oyo bozali kolanda biso na kati na radio lisolo bande konabiso bozali kolanda biso na kati na radio lisolo bolimbisi mpamba te towitaki ko katana vraiment na kati na nzela na régie ya solo ezali ko dépendre na volonté na biso te mais na lolenge oyo charge ezali bande Konyonso oyo bazali kolanda biso na www.radiolisolo.com. Soki bozwi biso na .com te bolanda biso na www.radio-télévision-lisolo.net wana bolanda biso wana boko capter biso très bien po na .com charge vraiment etondi bolanda biso na .net to zongi epa ya papa na biso Isaac Mbele motuna epa ya Zakari wa Babaswe. Merci. Merci mingi ndekude spenandinga kopesa nga maloba. Mutuna nangai et pas Zach les ali que na to yebi très bien bon akosa la histoire est belete bon mutuna nangai ezali kaka bon tozali ce qu'on a tendance mi baleto misato ye alzolinga koza la parlementaire côté ya opposition radicale côté ya opposition ya Kamere to côté ya AMP wanande mutuna nangai o yakobakisa ou bien azolinga koza la parlementaire indépendant wana mutuna nangai ezali yangwana po bato bazaye bele e boto. Merci Zachary Topesio. Dans la majorité présidentielle, dans la partie à Union des libéraux Union des libéraux et démocrates chrétiens, où il est quand même M. Raymond Chibanda. Voilà, dans la carte de la majorité présidentielle. C'est mon choix. Nabanzi. On va soutenir Joseph Kabila. Merci Olandi Nabokebi et Papa Nabiso Isaac Mbele. To zonga et Papa Nabiso Carlo Topesio lisusu maloba. Merci mingi papa dia na bopesi ngai maloba na pesi bande konyoso mbote pe na pesi ndeko Zakari mbote kuna na kisase pa ya zali. Question na ngai ezali na ngomulai te. Lobi ozali historien de formation. Abanza un historien mutu oyo atangaka avant yete apesa masiso ya tangi. Na lobelo eloko moko Zakari yo lobi Tshisekedi aza mokolo mais na koyebisa yo ke na deuxième guerre mondiale na Amérique bazalaki même na président moko bazalaki infirme Roosevelt na ebite siko na moment oyo crucial oyo Congo eza na problème oyo motu nyonso aza koluka rassembler oyo bino bozomona kaka ke boche étiquette ya maladi ya Tshisekedi tandis que ekomi na temps oyo balobaka le laboureur et ses enfants na pesi yo malobo zonk c'est la réponse. Dans le but de Tshisekedi comme mukolo po ko solo dans le but Tshisekedi dans la santé malamu te. Faut pas le ba makamina na zolo. Avant la santé malamu te, au bazar la Belgique ba yidi makamina za zolo. Chaque fois que tu as Kinshasa ça li action à munene. Il faut donc noki. Ah ninganga. Donc dans le but que azali maladi te, azali mukolo te pour qu'on se permettre de pour ver bombo ko azali azala la candidature ye. Le père a zappé la malade dans d'autres postes, mais dans le état de santé, la charge à Kokokate, à Tika Place, à qui pour après ça va monter pour dictature, les appels ma casse, la côté naïe, les amis Koloma, mais dans la Chiluba, quoi, Milanga, tu dis, Moulanda, photo, vieux Titi, yé ou rien. Donc, on va soit la bande de vraiment opposition.
pour la mini, sur le retour de la candidature, ce qui est fait de commis président, n'a ni premier ministre, n'a ni ministre de l'Intérieur, n'a ni ministre de l'Intérieur, à l'uni qu'on y a à mon côté à continuer à créer. Papa Diane. À vous de la partie sangane. À vous de la partie sangane. Donc, Papa Diane. Papa Biso Carlos, Selana, Topesi Maloba. Jamais. Sur le président de la Kinshasa, la majorité de l'opinion. Et le âge moyen, il y a des dirigeants, ils ont 45 ans. Âge moyen, il y a des dirigeants, ils ont 45 ans. Quand il y a 41 ans, avant la matière, il y a compte de l'autre, le voilà, merci. Nalobi répondre ngaite. Nalobi bien que Roosevelt, Azalaki, infirme, mais l'Américain va faire ça qui est 3e mandat. Pourquoi na Congo ya Tshisekedi est à la problème? Yozo no babongo mais obiso tozo mon les amis. Infirme, à la maladie. Un infirme, vous avez un infirme suite à la polio, suite à ce que le catarrhe d'un accident. Là, vous santé en général, les gens vous permettent de faire. Aussi, Kaboya, en le forçant à être président de la République d'un pays aux multiples problèmes. Merci. Ça, c'est mon conseil à moi. Je vis à Kinshasa, je sais ce que je dis. Il faut au moins arrêter de ce que je peux abilater les Maloba. Avec combien de mètres sur combien de kilomètres? Merci. To kei epai ya ndeko na biso mosusu oyo a koteli biso na numéro ya téléphone plus 1 13 topesi yo maloba. Ndeko na biso plus 1 13 topesi yo maloba soki ozali wana te toleki. Allô? Oui, topesi yo maloba. Allô, bonsoir. Allô? Ndeko oyo ya Angleterre te topesi oui, ndeko. Bonsoir, mon frère. Papa, je m'excuse, na la difficulté à joindre bino na zozo bino entrecoupé. N'habite sur zozo angai. Toza koyoka yo très bien, tuna motuna na. Très bien, papa. Ngai na koleka rapidement vu que bandeko baza ebele, juste à cause de moi remarque moko ya muke. Na landi émission banda e bandélité, na côté na katikati, peut-être question na ngai et kozala qui déjà posé. Olimbi sanga dans ce cas. Ah oui, allô papa. Ndeko na biso ya téléphone ya Angleterre te na banzi. Voilà, d'accord. Alors, na lobi boy papa, peut-être que question on a posé, ça déjà posé vu que na zubino na moi passi. Na linga ki na sala moi remarque moke, juste moke avant de poser question na ngai. Na banzi papa na biso poser question na yo pamba te bandeko bazali ebele minute tozali ko kende. Ndeko Zakari baba se alobaki na liboso que lutte au tozali mener à 8000 km sans impact. On a ça d'accord na été pour na koyebi sa eboye justement impact ezali makasi. Pourquoi? Puisque yemoko ndeko Zakari baba c'est avec sa grande gueule. Lelo a vu profil bas. Lelo azali ko kotambola so na poto ko nenga zane kotambola tena simbu na koloba na bantu. Puisque justement ezali résultat lutte ezali ko salama awa. Ceci dit, biso to mener lutte ndengenini sur place puisque ndeko oya kitaki amatungulu akiti ameki ko mener lutte na libanga ya pamba alors que bamusu bamba baka ba bouche ba sapatu ba simbi ba Sarkozy na ba bilamba to mona ki ba conséquences ezali loi. Ceci dit eleki. Alors ma véritable question est nga ezali boye. Baba c'est azali caméléon. On l'a vu avec Bana Mobutu, on l'a vu l'HQ Yabana Mobutu, Lelo Mobutu accueilli, de comme on a estimé, il y a Kabila, au Kanambe. Est-ce que lobby, ce du pouvoir est changé? Donc comme on a rien de Kobababa, c'est le col azali caméléon, azali sous couleur, il y a bande côte lobby forcément papa Tshisekedi et qu'on a mususu, mais il y a le col à se dire de changement na ya couleur. Le col azali na Mobutu hier. Natanambe lelo, est-ce que lobby a causé la nandeko a causé pouvoir te ce que est la papa qui c'est que ou une autre personne voilà pour n'attirer la bande comme sous place question na nandeko. Merci Zakari Caméléon à répondre biso. Merci. D'abord ndeko a fini ngai wana mutariasi te abenga LSQ a fini na LSQ ce que dans la réponse auparavant à l'inégal de la réponse mais la réponse exacte la seule remarque awa traité na LSQ
Comment on normal, comme ça, on normal à l'Obango. Deuxième chose, Nazalaka na Mobutu T. Na banaye ko sala na entreprise privée ya mwana ya Mobutu. Ekozola mangai. Entreprise privée ya mwana moko ya Mobutu comme on a ekungulu Mobutu avec une agence na musique comme on a Yosha de production. Troisième chose, ngai nazali Paris batu bavandisi UDPS na université, notamment na ITEM, pour avoir été président cellulaire, pour avoir été président des étudiants à la conférence. Etienne Tshisekedi a dit yango très très bien. Mais Mboka, il faut évoluer, un homme change avec des idées, avec l'avancement. J'ai considéré qu'avec Etienne Tshisekedi, on n'avancera pas. Avec la contestation permanente, on n'avancera pas. Nous avons découvert qu'avec une masse à Mobutu et au Saganate, il faut que des pertements. Nous avons que le salaire, UDPS, sur 269 circonscriptions électorales, a déposé un dossier dans une trentaine. Les collègues ont contesté pour que nous remettions ma CENI. Tous les jours, date et coquille va se rendre compte qu'il va dans un dossier. L'autre dans le banning. Nada Caméléon, je regarde les intérêts de la République de Gonanaï. Pour l'instant, je pense que notre pays, à venir dans Joseph Kabila, c'est mon point de vue à moi, Sakai. Et ça ne m'engage que moi. Yo, l'ambassadeur numéro de la 113, donc on est dans les États-Unis. C'est mon point de vue. Oh yo, et le but est que j'ai un point de vue à Batman surtout. Donc je ne suis pas un caméléon, je n'ai jamais été rescué par Mobutu. À un parcours où Mobutu même qui a très bien appelé l'idée ici à Kinshasa, pour la radio, et puis, pour la injure, pour reprocher Zakaria Zagofinga. Mais yo moko fingi l'excuse. Mais il faut que ce signification. Merci. Très très bien de quoi. Puisque nous assurons qu'on a licencié à IPR. Nazalaki administrateur, il y a le chef de production, et le salaire de Baouingue de la même Zalelo. S'il vous plaît. Merci. C'était un travail digne et que j'ai mérité. S'il vous plaît. Merci. Tokeye pa Ndekonabiso, numéro de téléphone, plus 144. Topesio Malobande, Tozonge pa papi bisikita. Papa, pesa na pas France, te bukatengai. Ndeko na biso Epafrax olobaki deja bandeko bazali ebele tozali kosala tour pamba te soki tozopesa kaka bino bakomona pesa injustice bandeko bazali ebele to pesa nanu ndeko wana tokozongela bino lisusu. Merci ndeko bengi na plus 144 topesi yo maloba. Allô, topesi yo maloba tuna motuna na yo. Allô, bozo kanga ndeko tozali koyoka yo tuna motuna na yo. Bon, ok, ngala lingi na poser na ndeko Zakari puisque alobi ba injure na lingi na tuna ye pona landa na vidéo Kamere alongwaki président ya assemblée en tant que mopanzi sango na père de famille na mutumoko akola kisa nzela boko finga oya finga ka Kamere na télévision est-ce que zali instruction malamu oya kolanda po anelo a se plaindre na ndeko wana afinge momoko bo azoloba. Ndeko Zakari a répondu à la wana pour la landa na vidéo a finga Kamere. Bon, si, ça va très à l'aise. Nous avons très à l'aise pour répondre à la question. Kamere mutapanda kufinga, Kamere mutapanda kufinga. Kamere mutautiliza micro ya parlement, s'il vous plaît. Kamere mutautiliza micro ya parlement pour na kufinga ngai. Et ngai le ko la tempérament na ngai ka moto. Na zonga qui peut répondre et na micro ya musala na ngai. Chose que dans le but de l'évoluer, na ça les choses kumate la preuve. Bande ko bayo zelanga na Stade de France ba betanga ba fingi ba lobi nyonso. Oyoki réponse na ngai te na komi concentrer sur la politique ya mboka. Na za ko noter nyonso bande ko baza ko loba ya constructif. Donc, na lobi que phase ya ko finga ici et le qui. Donc vous aurez prochain ko finga mo finga. Pour la caméra dans la très à l'aise, yemo tu a utilisé qui micro ya parlement pour afinga ngai. Ngai pena utiliser micro musala na ngai na répondre mais zo quand na bomaki mpuku na bomaki pese na marteau. Merci. Alors soki siko mutu musu chapeau comment vous vous plaignez? Je ne me plains pas, je dis que vous me reprochez cela et moi je ne suis plus là-bas. Je ne réponds plus aux injures. Mais si il y a 3 mois auparavant, il aurait eu sa réponse, soit sûr. Mais maintenant ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin d'écouter les idées de la diaspora pour le défendre au Parlement dans 2 mois. Merci.
tokei epai ya ndeko na biso oyo mususu azali na plus 15 plus 151 topesi ye maloba. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, nga mutuna nanga iza moko. Nazo Eric, nazo benga parti à Montréal. Mutuna nanga iza ipa kari iza mboye. Kota la image sur lingala facile. Ezo là c'est seulement clair que mboka wana bilan négativité ya Kabila ezo monana. Négatif ya Kabila ezo monana. Mais comment yé lelo azo baké Kabila bilan ya positif. Comment expliquer? Parce que juste regarder des images naïe, oh il y a Nicolas Sotalaka, naïe moutou monokolelo, je comprends pas. Ako symbole plus na réponse na question nanga. Nabanzi docteur Epafrax meka kokanga micro na yo docteur Epafrax. Lingala facile. D'abord pour nous imposer on a quitté nos acquis. Devise nangai montrer et faire savoir. Ceux qui va sali pont, na la kisi que va sali pont. Ceux qui couraient zaté, na la kisi que couraient zaté. Ceux qui m'a zaté, mais ceux qui va fournir les robinet zali, vous avez posé nanine. Ou les amis musala. Mais ngai moko mutu. Naza na choix nangai ya kolobaki oui pour avoir vécu dans ce pays. Aucune route n'a été entretenue. Joseph Kabila a commencé là où il a trouvé le pays. Et en 5 ans de Konanga, ils sont dans les États-Unis. Ce n'est pas en 5 ans qu'on a arrangé les États-Unis. Pour ça, le problème qu'on a, la monnaie qui va faire la République, la République, Obama a beaucoup marqué le Congrès. Mais on a pas tout ça. Dis-nous, on a tout voté comme ça, beaucoup côté. C'est pas pour le boulevard, pas pour le parc. On dit que oui, il y a pour le boulevard. C'est ça, ni. Donc, n'a contraire dans ma communauté, mon travail de journaliste me pousse à montrer et à faire savoir, mais mon point de vue de Zakari permet aussi de juger. Entre celui qui dit que un verre à moitié vide, moi je dis un verre à moitié plein. Merci. Merci na bandeko oyo bozali kotuna mituna na bino bandeko bozali mingi ndeko ya telefone soki obengaki en tout cas meka kotikela bandeko misusu esika mpamba te bozali kaka kozonga ba numero wana. Papa na biso docteur Epafrax meka kokanga micro na s'il te plaît po tozali koyoka vraiment te. Tozonga epa ya ndeko na biso 113 topesio maloba. Ndeko na biso 113 plus 113 topesio maloba. Tomoni ndeko na biso azali wana te tokei na 144 topesi maloba. Ndeko na biso na plus 144 topesi maloba. Nabanzi ndeko wana azali na nzela ya alekute te toleki epa ya papa na biso papi bisikitsa nde tokokende epa ya papi man. Merci pour la parole. Napesi bonsoir Malinde Sarah de Solo. Na Zakari. Na tout na Zakari question Moni Zakari. Bonsoir. Yo ozo kolubake bilan et à président positif. Bon pour nous positif ezaka nzela niveau social et loko ezate, musala ezate, sécurité pour le peuple ezate. Wana ne olobi vraiment bilan positif car pour nzela o boza kolalisa peuple congolais kuna Kabila sali nzela bo voter et bon misala. Et bon vie sociale. Wana eza ngote. De deux, nayebi ke ozali mutu oyo lelo ozo bako changer au sein pardon ngana na ndima ngote parce que pour nayebi ke d'ici 2 jours ozamutali boso osali moi vidéo moko bi moni na lekaki na beti bango tout moko ta kokaki ngai to yebi très bien eza ndenge na yo donc c'est vraiment au changer c'est na lobi ke nayebi ke okosala yango après avoir commencé l'émission au conseil la stage à Paris partout les combattants partout dans la stade de France va venir na matana produit mais ça va quelque chose pour la bango ce qui ça va calamé va dire café tout mais la stade de France va venir la sécurité qui m'a personne n'a réagi contre cette forme de violence il n'a pas encore mis le gars après moi aussi à m'occuper ça va répondre fallait que nous fait Kabawa on s'est ramassé. Est-ce que mon cassette en rapport avec ma ambassade de France? Même au Kosovo Kassiko. N'a pas fait la vidéo, les gens continuent à m'insulter, à parler de tout ce que j'ai dit maintenant, ça c'est le passé. Bon, donc, ça n'a les sous cimaté,
n'a commis candidat député national et je vais me battre pour gagner un siège au Parlement pour que dans les Kisarama Kamou, il a dit nous sommes PCA, n'a noté yango. Donc, quand on s'en a la cimateur, je vais dans le Merci, tozo gagné nini tolekani pe papi man topesi maloba. Merci beaucoup ndenge opesi maloba na pesi na numbote na bino. E boto papa? Si papa. Bon, ndeko Zakari Bababasu. Nanga peut-être ba ebelo nzembo moko na fali poupa. Na rappelo alobani ni ke Zakari Bababasu mbanga danger. Ça dit beaucoup. Peut-être que vous commissaire qui mais na sobi nzembo ngo les cas partout. Ndeko nanga na rappelo eloko moko soko oyeba. Peut-être 8 ans passé boye de nanini na envers on ça la conférence moko ke batu bazonga na mboka. Mais kaka yo moko lisusu to ba on ça émission moko na télévision kuna ko batu ba na poto. Tu vois on mona ke to ba créer confusion na ba mitu ya batu ya ko sakana tango pe ozoko localiser. Okosi makam okosi. Ngai poko na zalaki na rappeler yo. Na fala émission vanda lukuta na fala émission envers o eduka problème ba poto ya opération vanda na mboka na zo ba image na poto na yego la sabatu na Kinshasa ala ndiko na akche photo pembe na tout le fel pembe ya Tomio mais en réalité tala na vanda. Donc côté ka le point kokote. Na tikala jamais ko sala émission contraire. Na encourageant Batou. Va voyager comme tous les citoyens du monde. C'est-à-dire qu'un Congolais qui remplit les conditions, maman, il faut le salaire que. Tu ne sauras pas me prouver l'émission dans la salle de la bataille à Poto. Poto de ma bête. Donc vous avez le temps la telle à ma bête. Yokanepso eloko mokodo ngado ne sabu na ki sasa mikolo nazala kuna na mois de février na mois ya février ti donc ti na mois ya mai tant to ba ke ozoko lo ba ke Kabila pardon abongisi banze d'abord ngado to ba ke donanga na ngiringiri courant d'abord ezalaki te misala ezali te vie ezali pasi à tel point que nous comprendre de binote quand même yo oyaka na poto awa. D'abord, démocratie, c'est quoi? Vini ya poto oyo yebi, tant on komisa donc Kabila, n'a pas exemple moko. Au moins wemba nenga zaliwana. Moi aneko loba awa ki bato ba yaki, baki ba bota mbula siko ko tonga ba neni ba sala ba n'importe quoi. Lelo ka yemo ko komisa Kabila ko ata azali Rwandais a président bona bonde kolanga. Poni to ba que vous êtes facile de comme ça à corrompre. Ndeko langa pona ni ndenge wana. To bana mkete quand même ndeko malobo mboka yo. Merci. Zakari Bababasu. D'abord, on a remis sur le au bout qu'il occupait ma tête. Dans la mission en verse pour encourager sur l'immigration irrégulière et clandestine. On a ma papier comme ma passe na poto, ma pébélé, tout le monde, on a ma ville civile, la banque, on a na poto. J'ai continué avec cela ici, dans l'opération Vanda Namboka. Maman, Mboka Ozo Vanda Wana Tide Loba Tonga Babalabala. Il faut commencer quelque part. Il faut reconnaître dans Joseph Kabila mérite Yakubanda quelque part. Yakubanda. Maman, et repose au de Tongama na 50 et Tongama na Bamboula Ebele. En 5 ans, si moi je peux aller jusqu'à Ngilingiri, connaissant ce que ça coûte aujourd'hui, pour ça la goudron 1 km, moi je dis salut, continuons, renforçons les critiques, renforçons les idées et progressons. Et pour le faire, na tenu que quand on a politique et non on a la critique na la kapatuna gar na beta bango. Quand on a aussi de l'élo, banda kuwana nengezawana, batu ba se sacrifier pour que mabongo bazali. Ngai bundela tenanga na poto pe nazonga na Congo. Na créer l'inga la facile. Pour évoluer. Yo pene mo yeso na se permettre pas mo lo muke. Et to ko poussana. Le plus que babalaba na biso be bangingiri batonga okalaza na batera fete. Yo muto fanda na mboka tere fete ou proposer nini. Voilà comment on va évoluer. Sans tout ça, yo le baki boy. Oh afani boy. Yo te boy yo te ringi yo to ko songa sima. Merci. Tokei epende konabiso plus 44 208 et topesio motuna ipa ya Zakari wa Babaswe. Ok, allez. Bon, ngana lingina lo babona ndeko Zakari. Bon, alobi problème à démocratie. Non, kende liboso rapidement pour avant de poser question na ngai.
tolandaki awa yazo ba problème démocratie tolandaki likambo ya ndeko babi balukuna bakangaki ye na bakangaki ye alingo voyager passeport bon tolandi likambo ya ndeko Marie Paul alinga katisa bakangi ye passeport bon soki azoloba banzela oyo bazotonga na Kisasa ça me fait mal na kotala mboka lokola Rwanda eza na richesse te akota na ba website ya Rwanda akota amona ndenge Rwanda ezo se développer comparément na Kinshasa ezo salanga mawa. Donc en tout cas nous avons félicité d'abord pour qu'Alaxara et Moussou Bolumbu y a 5 chantiers. Est-ce que Yemoko il ne se reproche de rien na chef na bango puisque un chef Azawana il faut qu'il aille se défendre non Alaxa Bilan pas avec des discours oh ba komeli et pas batou aya tangi mais il faut devant un plateau ba poser ba question à se défendre mais comment il ne fait pas. Tout le monde Obama va critiquer, Obama passe à la télévision, à l'accent tout un certificat, il se défend. Mais lui, comment il ne se défend pas? Il ne dit absolument rien, il ne parle pas, silencieux, à part quand il a un discours comme il a caillé. Est-ce que vous avez à se reprocher quand il comme sur ça à répondre? Merci. Zachary Wababas. Comment il y a un discours, vous avez preuve vraiment. Vous avez rappelé le Cameroun, mais est-ce que il y a un discours? Vraiment. Si on va le Cameroun, il édité. On a le bosso. Il y a mis balai de Kounaï. Mboka oyo peut que le bosso. Le Rwanda, diaspora rwandaise. Diaspora ya Rwanda. Baza uni. Biso, le mouvement va combattre, il y a combien dans chaque ville? Les oppositions à Katia Congo. Il y a 11 mouvements dans le président de la République. Troisième chose, David Alukuna, ce que vous avez battu, c'est mon neveu quelque part. Il a un impact à mon côté dans le cadre de Kissasawa. S'il a des problèmes personnels avec l'immigration, comme moi je peux en avoir, comme lui, on a la frontière en Allemagne, celui à France, celui à Paris, celui à Nîmes, Kabila n'a pas besoin d'être chef de l'État en empêchant David Alukuna de sortir. Moi, je me suis dit, ça va tout souboui. Yanni Valé, papa Rangaï, comment ça n'a fait, mais tout ce qui n'a pas de moulani. Donc il n'a pas besoin de laisser passer la passeport. Donc il n'a pas besoin de laisser passer la passeport. Si vous voulez que les Brazza, Bakagabari pour salir à un impact ni à Waboui, musique avec Rawati, Naï Moussa Salam Maripol na Kakamoko. Si vous Maripol va repérer ça que les Brazzaville n'a passeport, est-ce que parce que dans la Brazza n'a passeport, c'est parce qu'il n'a laissé passer à pas mal, laissé passer, parce que bah 1500 francs. Congolais. Et ça, le voilà 70 centimes. 70 centimes d'euros au sommet de ce passé que Braza. Bino pe na poste na bon tikato bindimandi di mako papa. Marie Paul a fait sa musique na ye, a côté na fali a beteli ki seke dinga na monnaie normal pour yembela ka bidiki nwani, a yembela ka tchimba la mutatili kate. Pour ta wa yembela ki seke di où est le problème. Alors, et ça c'est valable pour na Werason. Awera sana yembela bidiki nani, ayembela baba mama ça pour kuna bana na Londres kuna mama c'est belé à Londres kuna Jésus de Londres bana yembela Banzi et Zachary Wababaswe Zachary menaçant un artiste en charge de la politique d'un pays. Zachary Bababaswe Motuna ezali merci Zachary Wababaswe Motuna ya ndeko papi atunaki yo olobi bilan positif ya Joseph Kabila po na nzela kaka asali tandis que misala ezali te tandis que chômage ezali na kati na Congo ko liana bango kaka na kati na poto yango nde yo obengi bilan positif ya Joseph Kabila. Est-ce que okoyi ko répondre na motuna na pamba te? Bilan largement positif au regard ya mboka place outi place tuzali na place tozako kende. On a le verre Zali à moitié vide, il a le verre Zali à moitié plein. Il a commencé par là où il a trouvé le pays, place Batiseke, Batengo, Batikakiyango, il a Bandiwana a continué. En 5 ans, à Félix Hôpital, il y a dit à IM. Et là, il faut continuer. Moi, je lui fais confiance pour les 5 prochaines années pour continuer pour ça, Yango. Point barre. Le nom a eu des presses, on peut te eu des presses. À part que c'est que du nani calibre, Monica Zakuna, calibre, acquis au changement radical. À part que tout le monde la politique à mallette, le caméra de la politique à mallette. Il y a ça la part que c'est que du nani, au Monica Yéyo, après la ministre, a repris sa validée, vous savez comment on a gagné.
il faut commencer quelque part et Kabila a eu le courage. Ce qu'on a ramené dans ta poto, on va dire à Rwandais, n'a fiambo kapana biza, à quel moment on est sur na barabara Rwanda te. Nzela ya Kasumbale sa Lubumbashi ya Kibangote, Kinshasa Matadi, bana poto va au misabilo de délai à Kenango Rwanda te. Donc bana quelque part. Votre la bino moko dire toujours de la kaka, Rwandais, mais mboka misère veut continuer. L'ennemi du peuple congolais, c'est la misère, c'est la pauvreté, c'est le manque d'emploi, c'est le manque de soins médicaux. Qu'est-ce que la diaspora propose? Ne plus que le Rwanda va mettre le rappel de Nabino pour y avoir la Kinshasa. On a plutôt monsieur dans la on a fait un lien facile. C'est ça qui va avancer le pays et non pas critiquer à la fin du mois de côté de Nimangoya. Non, ça ne suffit pas. Merci. Il faut maintenant venir chez nous, Mboka a une richesse incroyable. J'ai eu l'occasion de travailler, de circuler en Europe, de circuler au Congo, Mboka Moko en Europe. Mais comme le chômage, papa, il y a le taux de chômage chaque jour en États-Unis, chaque jour en Europe. Pourquoi le chômage de la il fallait le chômage de la terre. La Belgique, comment il peut faire un crédit à gaz. Ok, la CPS, on peut faire au gaz. Pour que vous chauffer par la tête. T'as là, Congolais, va faire mon longo. Est-ce que tu as encore un peu de choses à tout le monde dans la idée de faire un poteau? Il y a une opposition là, la majorité. Tout le monde dit, tout le monde idée de avancer. Je pense que c'est comme ça qu'on va reconstruire ce pays. Il y a une continue politique, la continue politique active au Congo. Merci. Tosongi et pas ya docteur et pas Frax Topesier Maloba. Docteur et pas Frax na banzi toza ko pesa yo tango nyoso to Maloba. Oui, toyoki yo sikoyo. Nakoyebisa ndeko na Zakari ke liboka batutela pilipili esila ka mukosete. Azali ko finga biso bozo yo biloko zo bwaka ole na tele managar pona ko agresser ba. Yo kasi ko zo lo ba mangoi. Azalaki on a Belgique azako vivre ndenge nini na argent nini. Donc azako bosa azako finga liboka batutela pilipili bande ko ngata sokoli mbala kama eko sila mukosete. Et sur le tenant humiliation c'est le cas kana munoko na ya akotika la c'est bon. Donc nakoloba boye mitu. Non. On ça peut exagérer, tout ça qu'on fait par exemple, là qu'on fait par exemple. Mais finalement le va tout sauter papa. Là le va tout sauter. Et là mituna na ngai yango. Mutuna ya liboso ezali ete papa. Na lobi ete bambongo oyo Kabila bazotonga. Nzela nini Kabila yaka pasoli nzela na zamba boya sali nzela ezalite. Banzela nyonso wana kuta yango. Ezali mbongo na yete ezali mbongo ya FMI na Banque mondiale. Achaka montant ya banzela wana. Et puis deuxième chose, oyebaki papa mutuna mibale. Lelo olingo kota na parlement. Olobi boni pona liwa ya Tungulu na Shebeya na Fidel Bababal. Donc eloko ezali papa libokanga na balukela kango kwanga te. Zakari na koyebisa ete Njinji abiki na vera lotoko oyiko kufa na nini na kombo ya mubange. Donc voilà eloko tinjata amena suwana pe malamu te ndeko ngai. Lelo ngai na ba convaincu que mutu normal avec vivre dans le lomboté. Oui, na bana ko zambo ya CPS, mais j'ai décidé aussi qu'à CPS, yo aussi qu'à CPS mu colonie yo peut décider aussi qu'à CPS. Il faut qu'on décide aussi qu'à CPS. Parce que CPS c'est ça qu'on on va créer mu colonie le son mandat pour la CPS. Donc maintenant on va faire le normal, nous sommes en train de changer. Bon, c'est la première décret, tout ça que sur la bloc est changé. Yami Balé, Arma Tungulu, il a été, il a été Arma Tungulu, très bien Arma Tungulu, il a été Arma Tungulu a sécurisé le matériel dans la Belgique. Arma Tungulu a gagné le liwa à Moutounio, surtout dans la télé Awa, surtout sur le qui est régulier à Moté. La procédure est normale, yo salini pour Arma Tungulu, les gars, la salamine, yo salini pour Arma Tungulu, yo salini pour la Tchébéa. C'est ensemble que tu nous as validé pour te évoluer, pour que cela ne se répète plus. Personne n'est à l'abri de Gorangaï. Comme on a fait Batouté, que Philippini, que Bonaboté, il y a pas d'homme tout le monde a tout le solution, beaucoup de comme beaucoup avec des négociations. Il n'y a pas d'une part, après la question, on va dire ma casse, et d'autre part, après la faible. Non. C'est un processus pour un beaucoup de des négociations. Et à ce niveau-là, nous avons peut-être amené la leçon à morale à vérité. Nous avons convaincu que la CPS n'est pas avancée. Donc, il faut que les Congolais soient la CPS, merci.
Ishefende ezali na yo. Merci beaucoup. Pardon? Merci eto kei epaya ndeko na biso oya ki le basuka te ya ndeko tafa na moni azolinga ko changer te akangamika na ba idea kala na kwa susu kuna te oko changer pete uzaka meleyo oko changer te na banzi bon yo peut changer te voilà quoi donc on a pas besoin que yo changer te ngaite ngai moko mutu na décider. Je ne réponds plus aux gens, je n'insulte plus les gens. Yo répète la ligne de conduite de engagement engagement individuel. La et puis, Esaïe chapitre 41, 21, 22, tout moyen sont bons. Nous allons nous défendre pour le Congo et le Maboko à Barwandé. Deutéronome chapitre 17, verset 11 à 20, le bien est Moupaya Namutuna Mboka Yezali malédiction. Au prouver Bissote Batunio Mituna Pona Oloba, identité à moi, aux accords s'échapper. Zakari Ngana Yebika Yozali, Moutu Yami. Mais yo, on a 12 000 km, mais on changer. Nazam Aluntu, Nani Zakari, Nazana yo province moko, région moko, zone moko ya Dimbeleng. Nazam ko Aluntu, mais leki nangai ozali leki Nazana 56 ans. Mais makambo yozako sala leki nangai. Bongo na libela kozongela. Na sepela ki na sali nini? Ngai na papa, s'il vous plaît. Bon, tout le matin, tu l'as. Papa, est-ce que même tout bourgmestre là, même tout bourgmestre ou qui cherche ça? Allô, papa, ta France. Oui, Olobinin. Nabanzi. La Tunio, la Congo, est-ce que là, dans la bourgmestre ou chef à localité? Non, dans la bourgmestre, c'était Batu, papa, mais tika Batu, bavanda nie, kofinga eleki, okoyawa, odo salabani. Mais or que ben la fingi meti nini, siko meti nini. Est-ce que moi sina yo wamila la sikuji. Nabanzi. Oyo zo saleza yango. Moi sina yo azalea wana asala na poste, mwana wana na yebi bien. Na yebi mwana mwasi wana ave, na yebi très bien. Mais afala ka yawa obika siko ko la bomba CPS. Afala kana poste, ngai nazana CPS te na sala kana za ouvrier na sala. Nazana CPS te. S'il te plaît. Oyoki yango. Tout le monde na lobinde ke nazo ba la yote to kaya yo na ngai ndeko na ngai. Nazo ba ndeke on a to évoluer, to il faut to de l'Europe na CPS. Et ça dit que la idée na précis. Parce que si longtemps que tu dans la CPS, tu dois accréditer, tu dois évoluer. Mais bon, c'est na Western Union. Bilan ya ba Congolais ba liaka CPS na ba sala ka batinda na Western Union. Et l'équipe bilan gouvernement, tout na Western Union l'an 2010 combien? Et l'équipe gouvernement wa to futaka na CPS to futaka batu mikolo nyonso ndambasala na Congo wan. Oyo bolobaka o bakima responsabilité. Non, il faut continuer là la lobby. Est-ce qu'il faut continuer bon ou bien il faut changer? Mais tu changer Zakari yozo ndima assurance ni ndo pesa ngai pa France lelo na kiti na Kinshasa wana na njili tina kena ndako sans problème. Saka nguma wana mela mumbondo saka amela ngai te. Papa, le rwanda limbi sala na to yo kana mala mutera yo to pesa bande comme sous parole s'il vous plaît. Tika lokuta tika kosala kosakana na batu ningo dostaka batu adokufa mupa ina mutu amboka malédiction yo yo le big question sur le bafo yo pourquoi linga yo lobby ngana ndima ko sibiso mingi ofingi biso mingi ngana kosenga bulimbisi na mutu moko kobanda na ne mukeni nani oyo wechi oyo abatu ofinga wechi ayebi ko lata te boy na boy wechi oyo azali parmi ba journalistes oyo toyebi awa na Bruxelles. Oy babandaka musalo tile lo mwana mbale azali na musala na metala biloko koseliye ofingiye ya kabila tout ça et c'est eza malamu penda digne na âge na yo pourquoi on kinanga ko sala la âge te Zakari na lobi na yo ke ce qu'il faut ko faire bolimi islam za ko senga ye mutu moko na sala na radio te sala liste obenga batu wana ekozala malamu mingi papa soko sali yango pe otiki balobi ete oya ko yambola pe kotika akozwa ngolo soko oyamboli pe otiki yango papa ekozala pe ozu conscience que ba congolais baza kokufa parce que oyo bayela ki biso afdel c'est quoi c'est l'affaire à Laurent Désiré PPRD c'est quoi c'est petit à petit le Rwanda dirige
donc omoni eloko wana kombo ibopesa komboka ke RDC zanini awa soki bakomi balobi rez-de-chaussée nabanzi pasteur docteur Epafrax tolekani epa papa na biso odon pambu topesi yo maloba bandeko nyonso bozali kobenga vraiment bozala na bolimbisi bandeko bazali ebele odon pambu topesi yo maloba. Merci DSV. Papa Zakari Bababaswe, yo kanga na expliquer le mot s'il vous plaît. Moi je pense que radio ezali ya bisote. Nena sala eloko moko pona ebike sala retour. Ba combattant bazali awati. Po ekokoma ke emiche ke quelque part balobi Zakari affronta ki ba combattant. To meka kozong se makamnenge za. Po azokota so combattant aloba. Parce que so ba combattant ba kotia ekozali eloko mususu eko sala ma. Yu mutakota ki awa ala combattante. Bon meka ko triquer malobo te koma ke ba asola ina ba combattant et à convaincre ba ba discuter ki non. Tout sur la temps que ba congolais parce que ça congolais. Nena ba boy. Absolument. Yeba yango boy. Oyebi ko soit congolais na ou na étranger, ils sont différents. Nena expliquer le moko. Ba papa bele bazolo ba mais yo comprendre makamba o lobati. Mais yo pesa ba argument na yo pourquoi? Ah mamba ki bo frère ezate. Ozana nzela no poni, ngana zana nzela na poni. Mukolo to kokutana, to koyebana wana mamba mususu awa makambo ezate. Nabi boy, yo olakisi ke ma ezate na Congo. Bopianga ta 1 minute. Olakisi ke couré ezate na Congo tile de l'estage ali batama campagne bazo kende ko kita kota selemba basomba mai. Miyozo ba ke Congo change mezali. Sécurité ezate ba bomo batu chaque jour na kinkole ku n'en parlons même pas. Congo eza bien. Ba enlèvement za ko salama, Congo eza bien. Ama tungulu ba bomi, Congo eza bien. Nena ibso loko moko. Je pense que wa muta majorité. Ceux qui n'avaient pas qui les bandes que vous avez comme une majorité, qui ont postulé pourquoi une majorité, n'a rien à côté mission T. Parce qu'il y en a même à vie na yoté, moza quand même n'a droit à ça. Mais je pense que mbala si mo soba ko yambo na radio oyo, nga na kotika la kokota te pour na affronter parce que tout ça na yo na choix mon côté. Mais quand même il y a eu première émission, il faut quand même tout mega au là. Maintenant il faut le mon boy. Mukonzi ya mboka balobi batuni yo sokaza Rwanda yobi je m'en fous na tina nationalité na été. Mais avant yo kende go solo la nan, il faut ba obongisa source. Ngana opesa un message o ngana kanga tilelo. Na lobi yango bien na obandela. Président Kabila azali congolais te. Nazo prouver yo. So Zela, obini. Olobini? Ouais, nazo kayo. Kinga batuninga, naza congolais. Batuninga pas un belge. Est-ce que ba Congolais bazo ba kiuza congolais to ko pouvango yo répondre nga on répond un imbécile par un silence et lui ko ba ki la ki si faiblesse na yo parce que Obama tant que un américain ba tout non on comprend le dire papa na lobi la bilo que si on a la réponse à la réponse c'est on a continuer aux gens pour rien vous avez le salaire pas non le salaire pas ni ko na ngai ngai na mona ba lobi la télévision Joseph Kabila Kabange fils de monsieur Laurent Désiré Kabila de quel droit moi je vais aller contrôler ce que l'officier de place civile a dit. Nous perdons le temps pour rien. Papa, on veut perdre le temps. Tous les cas, on perd le temps. C'est la question. Ok, bon, pour moi, tu as répondu, mais quand même, yo peut sa mission, par respect. C'est pas de dater. Tu ne sais pas le prouver, tu n'as aucune preuve. Apesio, ngana apesio argument ngana. Lobi, soki ngana ki congolais, na ko répondre de baza d'imbécile. Na ko pouvoir on poto 600 parce qu'il y a faux débat. À cause 600 on a 2 minutes. Tant qu'à quoi 600 côté. C'est un faux débat. Je dis que moi j'attends le jour que Javier Bemba et ceux qui diront que Kabila n'est pas congolais, je le suivrai. Merci. Zela n'a expliqué. Zela pas. N'attendez pas ça de moi. Papa Zakari, Zela n'a expliqué le mot. Mon na débat bo kendi tango comme député bo sola bo iti. Quand même ordre ezalaka, muta lobby yo po lobby. Tant yo lobby ba otiki le tant na lobby yo comme yo s'agiter pour nani. Parce que moi na bato ebele. Moi je pense que yo en a l'art de parler. Il fait pas que ta bato mi balé quand na conférence, débat tout nos questions. Tant bato ba côté ebele ça ko ambouer moi situation. Papa Zakari na okemla itena et le romo bon. Toi ba mikolo, on comprend, oponi nzela na yo, bonne chance na nzela aux autres. Mais pour nga nazalaka convaincu que président Kabila c'est un Congolais. Parce qu'il en a droit penaye bango parce qu'il y a mabele na biso. Faut comprendre. Mais na ba oso bazali ko kende.
Et comme la bino trop tard. Pour les autres soyeux, le quoi, on a la développement, tu as un minute, on a six sananga papa. Tu réponds de tes ezali droit na yo problème, tu es soit naté, hein. Donc, on a touché pour un yo ningani, soit touché pour un yo ningani, na été pour qu'on ninga. Nana lo baboy. Pour nangai, na dina lo baboy. Ba oba kei, bonne chance bokende. Donc, la bino boye na poto. Ngana ko biso ke CPS otobengi social. Yo mukolo longwa na CPS wana, eli mukolo tana we kokaki. Nzela na nzamba a préparer ki pona yo. Ko chola bato ba na CPS te pour mukona bango pe kokoka. Ozo comprendre nga, oye na poto na tina papa. Petango ye na poto ozu mukanda. Sa mukanda. Te nazo sidisa te, pourquoi nga e non pas na ba idée papa na ngai. Toto ko kamela na lobika ka ke. Il y a le lembo, il y a un social, c'est qu'on fait évoluer le Congolais. C'est là que il y a un poto aux zones na kini na tina. Ce que okenda ki samu kana na kini ngo zongate. Vous comprendre? On est là kwa nzoto aller retour yango zongate. O a trop malin pe oyebelo ko salaka. Zakari nga na respecta ko côté polémique. Na ebisio ke na respecta ko côté polémique. Oyebi ko kuta otimi tout, oyebi ko ambuye ba toute situation. Mais so okuta na mukolo moko okuta na sage moko okuka manipuler ete. Ba vidéo na ezali, je pense que ngai na lobika na kata na mukuse toza na choix mon côté. Mbala sima so yo une émission, tanto nga na okota ya ngote parce que vous avez la majorité, nga na za na côté mususu. Merci papa DSV na dossier malo. Merci papa na biso Odon Pambuzala na biso na nzela ya singa. Pambate. Merci papa na biso Odon Pambuzala na biso na singa. Je prends acte ya positif ya ndeko. Je prends acte. Merci. Nabanzi wana ezalaki intervention ya motuya oyo ndeko na biso Odon Pamba lobi. Nabanzi bandeko bozali ko benga mingi metoko stopper bandeko o bazali kaka na kati bango bayeba ko sala tour de rôle batuna Zakari wa babaswe motuna. Mpamba te bandeko mususu ye. Nabanzi ndeko na biso oza na nzela ya telefone bozela bandeko o bazali na nzela ya singa batuna vraiment mituna po tozali kozwa moto aye atuni kaka les mêmes questions mais bato tozali na bango na nzela ya singa nabanzi vraiment ke ba question na bango ekomi vraiment ya kafu kafu tozongi epa ya papa na biso papi bisikita Zakari wa babaswe motuna papa papi bisikita. Merci. Nga zongo leka bal pour azoloba sur ba tuni question azoloba est-ce que besoin de preuve mais yo lobby mingi sur tu sais que dit sur mon mebele oza ba preuve que tu sais que dans un malade parce que ceux qui ba lobby comme ya Kabila ozoba est-ce que besoin de preuve mais yo oza ba preuve parce que tant oza ba preuve au koki ko assurer ba tout que ozo mona na misu mais est-ce que oza ba preuve il y a ba document médical naïe que à malade que tant à rapport toi à Kenra se faire soigner vraiment il faut pas qu'on le on a passé yo sur battu une question n'est pas en bonne santé c'est pas la même chose faut la preuve non mais être en bonne santé ne veut pas dire être malade aux accords ma preuve quand on va sortir nos questions il est dans l'hôpital, s'il vous plaît. Yozana, Kishasa, Yazana, Potoa, Oza, oui, ma démarche, ça va ça. A Yozana, la Kishasa, Yaza. Côté, Merci et tozongi lisusu epe papa na biso Zambwana Joachim nde tokokende pe papa na biso mokonzi to travailler na 4 personnes na mituna pamba te soki tolandi bandeko ebele tokokwea papa na biso Zambwana Joachim motuna na yo epe ya Zakari na banzi ndeko oyo bolimbisi bandeko a telefone bozali ebele nazali ko comprendre te na pesa ndeko moko merci zwa maloba to kene pa papa mokonzi nde tozonga na bandeko otokotika na sélection merci. Ok, merci mingi papa d'esprit au pesanga maloba na otuna mituna mibale pa ya Zakari rebonsoir papa Zakari logique moko qui gouverner c'est logiquement que le bac est gouverner c'est prévoir lecture ni no koza na yango na culture ya badon o e komi lelo na Congo entre autres dont du chef de l'État dont d'un député dont je ne sais de qui et puis nazwa kamoko concret
entreprise lokola Miba ezalaki na besoin à 20 millions de dollars pour na redémarrer. Mais eloni to komona ke un individu président de la République a ke kopesa 10 millions de dollars. C'est qu'à l'ekimbo kanambongo. Quand un individu donne 10 millions de dollars, moi je me demande Droana Asali par rapport à quoi? Il est payé aussi combien Bafuta Kaye par est-ce que salaire est à Kanambe? Beaucoup d'anango et ça combien? On est la première question. Deuxième question Zali, le loyo Papa Zakari n'a pas regretté parce que le 5 chantiers est résumé na Banzela. Bozolo Baka Banzele, Robinsabilo pour machin. Mais vous avez oublié les 4 autres chantiers Oyo. Malheureusement, comme slogan, bien qu'il a fait un mandat, Badefi 8 milliards pas chinois. Papa Nangai, Ngai na linga komingi, mais na lingi tang au comme na parlement, Nazoko souhaité va voter au kota na parlement, comme un parlementaire d'investigation. Information nazo pesa yango, vérifier yango. Kabila, pas chinois a défi 8 milliards de dollars. Na 9 milliards de dollars, mais on dit qu'avec les taux hypothécaires, Congo faut 90 milliards de dollars. Or, na 90 milliards de dollars au Congo, faut azongi sana Chine, pour monitoza entre guillemets 60 millions d'habitants. 60 millions d'habitants divisé par 90 milliards de dollars. Au moni nyongo oyo bino majorité, bokogi bozoko ta peuple congolais. Merci Mingi. D'abord, 10 millions de dollars, il y a Kabila TV à gouvernement, premier ministre intérimaire au PSCO, donc les ambons à Kabila T, les ambons à gouvernement. Même les autres ont la chantier, Banzela, Banini pour y aller, les quelques écoles qu'on a réhabilitées, les ambons à poche à Kabila T, les ambons il y a l'État. Donc ça c'est la première précision, les ambons à poche n'a été. Mbongo à la chinois, qui est là? Mele va empêcher même pas un rond et comme on a connu. On peut vérifier. Et le second mot, ils ont ils ont eu la carte en Mboka, notamment la commercialisation à diamant, la douane. La douane est chère la carte en Mboka. Les informations ont été. Sinon, on a appelé ce mot, on a été. Si vous a décaissé le mot, on a été. Donc, il faut te dire. Deuxièmement, être riche, c'est avoir les diamants et tout, c'est avoir la capacité d'exploiter ce diamant-là. Moi, je pense que bateau est un conseil président de la République nationale chinoise, comme les Français, les Anglais, les Américains aujourd'hui. Ils vont en Chine, ma téléphone, se peut faire la photo. Tout ce qui s'est consommé en Europe et en Chine, pourquoi nous on n'irait pas en Chine? Donc, pour Angaï, n'avait économiste, c'était, je me dis qu'il faut qu'on aille petit à petit. Et ceux qui n'ont connu dans le Parlement, on a clair dans Makamoto pour l'instant, considérez-moi comme étant un simple Congolais journaliste. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Je pense que ce que je fais est aussi bon pour réveiller l'attention à ma Congolais sur ce qu'ils peuvent faire. Politique qui a don, politique qui a main tendue, de Konangaï, les alliés politiques qui m'a lamouté. Et nous, au Union européenne, a fait 2 millions. Au président a fait don. Au député a fait don. Et quand on a comparé dans ce pays, même ceux qui ont des choses, il faut à un moment donné s'affranchir et être capable de produire et de gagner sa vie comme il faut. Ce n'est pas une bonne politique, il y a un Mamadou, ce n'est pas une bonne politique, il y a autant de politique, il y a autant de mains, il y a aussi la charité. En Europe comme au Congo. Voilà ce que je peux répondre, Ndeko Nangai Chafeli. Merci, Ndeko Nabiso Mokonzi.